Par contre, bana oyo baza ko dépendre na balabala bongolo surtout na point ya bongolo bango il faut pas ça la pena musala makasi. Bota la reportage oyo salité ya ko sakanate na point ya bongolo. Toyebete soki to lemba ko lekisa yango to lemba ko lobela yango awa tozali na point ya bongolo. Mikoleleki to lekisa ki bino mituka bambwa biloko ndenge na ndenge ezalaki awa ekangameki ezali kosala solo. Kasi mokola lelo botala ba matiti ba milenge kangami awa ezali kosala salite. Bampuku bambwa bandeko ya kotoyo bayaka se kobwaka kotoyo. Mais selongo sala makate pona nini kotoyo yoka lokole. Salite ezali kokozala boyete o komina kalamu. Na pa bongolo salita makasi babongisa to senga gouvernement babongisa ko be ba yela biso ata outillage biso moko to fongola po to sala ngo comme bango bazokokate so to sala po biso moko po eza boucher nezala tala ne bambwa bakomoka ngama place wana mbwa akolega na yemba moko alekani mbwa akomokanga bongolo yo moko yebi bongolo toza na komina kalamu bamwa bazopola tele meza boucher salite ya kosakana te bambo bazopola ezo empêcher kuti bato mosusu bakoleka te surtout bato bapieton akoleka ndenge nini nango mbwa poli ndenge wana nini ebema mbwa ekoleka te salite salite partout est-ce que bato bavivre ndenge nini il faut basolution ezwama mpona salite boye pe ndenge mona te bato bamaladi etondi mingi na bopito bamaladi batondi mingi base eza nini te soki boye pena donc tokomarché te avec basalita ndenge wana avec bapon ndenge eza pouche ndenge wana pena tokomarché ndenge nini mais non ezalaka te bamaladi mosusu tokomobela suite eza insalubrité mais non bandeko akomi na kalamu po oyo ya bongolo ezali po moko il faut mayelekaka kimia heureusement kutu toza na elanga mbula mpe ezoya kala mingi te osala na osalongo koto oko kokamwa